Yo au côté la moninga na yo moi c'est. Nazo côté on loba les choses oh ça les maka papa. Yo mon oka peut-être nga mon yo zonka physiquement boye pour nga mon ko mama molimo. Mama molimo et ça maka molimo. Na wana za côté té wana zo condamner directement la femme. Mais toza pour na condamner Salima be. Non mais la femme dans victime. Oui. Non non elles sont sans cité. Mutali boso na bandi na moi si. Maman la biso ta musu bango bazolo baba bandi na moi si pour moi si abandaki déjà ko boma libala avant. Bali o atkabeli. Ya wana lobi au moni destin ya mutu mutaye bakango eza nzambe. Kolobate biso de sili, kolobate na biso yo, kolobate. Na biso kolobate. Na otep ko sa fantire te. Non buso ba. Na beto mbata na buso boti. Ma buso boti. Kongo tek tek TV. Yasiba mutombo. Kongo tek tek TV. Yasiba mutombo. Yese na Congo tek tek mama Yasiba mutombo. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso to bazali kolanda biso na libanda ya mboka, ba abonné na biso ya Congo check bambote na bino place ozali, ba o bazali na butu, ba bonsoir, ba o bazali na mokolo ya moi topesi bino ba bonjour na bino. Merci beaucoup to yambi bino susu na kati ya émission na bino avec molobeli na bino Tania Weloli na kati ya émission na bino to beta masolo na kati ya salon. Pona ko banda na ko bosa na te na ko pesa mbote na ngai pa mobose Sibou Motombo donc papa moi place aux aba gros bisous na bosa nte mutaza sima caméra metitima poso ye vraiment na sakala nte so asali ba G abimisinga makolo likolo mutu na se donc yona ninga pesa mbote bien avant pona ko kende musika te koyeba mama na likambo nini o Tania memeli bino susu na mokolo lelo pona yebi ba fan nga déjà mité mezo beta ba Tania le kaka la TV pamba te donc soit leki na TV ça ki za histoire moro donc eza déjà na yebi la ke bato malili baro bazoko ka malili bato oyo batangisaka maya misu bakotangisa maya misu to kene musika te to kene mama na mama likambo soki ezali na nini mama likambo ezali ya ndeko moko azali na Londres. Ndeko na biso komone mama Mifi abengi ngai azali na problème yango alobi na partager na bino balandi ya Congo check TV po bino pe lokola bomesana ko pesa batu conseil ndenge toujours na mona ka bapel na bino papa mona ka bapel na bino et ça la ka bien bo mekampe ko aider na likambo o azali nango likambo ngo ezali nini mama na likambo o ezali na ko pesa ngamoko motema pasi pona avana loba likambo ngo ezali ndeko mwasi mama Mifi azalaki na kini awa na Congo disons Kinshasa nde bana kini balobaka Kinshasa koma kini azalaki ana kini azalaki na mobali na ye bon disons fiancé na ye ndenge zalaka toujours na kati ya WhatsApp aye kolinga mobali moko na mboka ya Londres aolinga mobali mo na mboka ya Londres sengi ke babala ye mama wana andimi kotika mobali na ye yakini fiancé na ye anzimi libala ya poto libala pe salemi ba mama wana akei na Londres kokoma mama wana akomi na Londres ndenge zalaka toujours bavandaka mais ye bolingo ezalaki toujours et pas fiancé na ye oyo atikaki na kini donc bolingo poto alandaki yango kaka po poto disons ndenge toujours bolobaka bafi ya kini balandaka toujours ka bolingo poto et kosala ke baboti bana mibale ya liboso ezalaki mwasi ya mibale ezalaki mobali ya liboso aye kokokisa 4 ans ya mwasi ya mibale ya mobali aye kokokisa 2 ans tango aye kokokisa 2 ans wana mama aye ko divorcer na papa wana ya Londres po bolingo mingi ya pesa ki epa ya mobali na ye ya kini aye ko bunda abengisi papa wana ba demanche ebika ya potonde liaka mwa ina ne déjà ba mususu bazala Manchester yaka bango 3 ans 4 ans 10 ans disons et ça li ke mwa ina ne ya demanche papa wana aye kokoma Londres papa wana komi Londres mwana liboso akokisi 5 ans ya mibala akokisi 3 ans
papa wana kovanda nezala toujours mama kokende musala papa lokola ye poto sika vanda nanu kosala misala bino ba bovandaka na mikili ya mindele boyebi makambo yango nde toujours ezalaka e kosala nini e kosala ke papa wana nzoka abandaki kobebisa mwana wana ya liboso ya mwasi deja banda na age wana boyebika bana poto nde bazalaka bakola omona mwana 5 ans mais cimanteri banini nde toujours ezalaka papa wana luka mama wana bakima kozwa tonte boyebika kayu ndenge ezalaka akobima na ndako deja ba 4 heures kozonga ka mwata musu 23 heures fatigue omona lali papa kolinga simba boye mwana za kolemba chérie vraiment je suis fatigué de biloko moi ya bongo papa wana muteme ezaki kokoka te aye kobebisa mwana wana na age ya 5 ans papa wana banda kobebisa ye banda kobebisa mwana mwana ye kokokisa age ya 21 ans mwana ye kozwa fiancé nzoka bien malgré kakokisaki 21 ans na kokola deja mesanaki kabimaka na mobali ya mama na ye ekomaki deja komesani donc bomesani disons nde balobaka lingala kwa bomesani donc ayebi deja ke na bimalanga na mobali ya mama. Donc, moi, je suis 21 ans, je suis fiancé. 21 ans, disons, je suis fiancé. Papa banda ko compliqué fiancé. Et t'as la liste. Et nga mwana nanga zonga ka 16 ans nanda kwe. Boye complication. Moi, je suis 22 ans. Moi, je suis zémité. Je suis zémeza ya nan. Moi, je suis quoi talia lobi non. Façon mobali oyo. Apesinga bolingo oyo nakosele zemi akeko betela moninga na ye esali ke baye koswana aye ko betela mama na ye likambo epanzani te epanzani ndenge na koloba bino na mokolo lelo poto na Londres za ya kobeba mama mifi motema za ya kozoka fiancé pe kuna boyiye alobinga na kondima te na vanda la mwasi azana libabe boya bimina donc parce que ça déjà papa na zwe na âge 5 ans na kondima jamais na vanda na mwasi aboyi fiancé boyiye mama koyeba te mobali na ya lingi ya divorcé même na papa bana na mibale kaka abengisi même na poto kaka pona mobali wana zo yeba te alobitani abetelanga lisolo oyo pa balandi na yo ya Congo check lokola Congo check eza chaîne moko ya monene landemaka partout ba meka mpe kokabola mawa oyo naza nango na mwa conseil ndenge toujours ezalaka. Donc ba mama ya Belgique ba mama na nga Belgique basi o ba pesaka honneur ya ndako ya mabala na ebinde ba mama Belgique bazalaka vraiment ba sérieuse na juste ba mama ya poto e bolobela biso likambo oyo sans plus tarder ndenge toujours tolobaka na kati ya plateau na linga moko te nazali na bandeko na biso ba artiste na ko sepela toujours ndenge toujours na lobaka tamu na ko pesa mbote ya tangi kombo po esala toujours moi malamu na bayeba kolanda. Bonjour, papa Biso. Ah, bonjour, maman Tania. Kombo nani pa bandeko bakolanda? Nga kombo nanga Ewing Zamba, artiste et comédien, président et groupe Le Défendeur. Et on est là. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Kombo nani pa bakolanda? Nga kombo nanga Bizape, Dazape, artiste et comédien, na katia groupe Le Défendeur. Ok. Bonjour, maman. Yo zaba yebeza maman munoko, mais oloba toujours quand ndenge olobaka kombo et puis voilà. Kombo ngai encore. Maman encore. Donc balobi kutu wa kulokoloba te mais ye moko miloba ya tana ko pesa bonjour salade ye moko milobe li kombo na yo malgré que natani. Loba pe papa yo ka. Loba ka fo ça moi c'est bon quoi c'est ça. Bonjour salade c'est-à-dire boyebi déjà de l'automne na katia salon toujours kabola lisolo na Tania Weloli. Ouais. Merci beaucoup mais le coup ezali solo ya ba maman mingi zotala ba maman ya mabala na komeka mpe na kabola na banda liboso pa maman na biso mwasi. Oyo qui vraiment histoire bien yo attend que maman conseil nini vraiment oyo maman na biso aza kozala na minute po ayoka yo. Merci madame pour la parole. La koloba boye. Donc premièrement esalinga na passe mais deuxièmement inspiré nga lisusu sujet yango ya maman na biso wana elle boso na maman zala courageuse parce que babinda ko simba mama mwasi. C'est pas dire que nous sommes femmes mariées, nous sommes bana, on néglige mbal na yo pour olanda ba misala, o josi famille na yo o sundola yango. Na ebi esa la passe.
mais na condamné yo te on a koyé bisayo d'autre part moi ben erreur ya mikimbi il faut koyeba ko inviter yango na ndako ya libala mais za musala yango no mpeke sala ki balia et puis imaginer ba série wana mobali akoma ki poto sika mobali azo sila azo sala tene muta azo simba famille bien sûr il faut sala pour famille ebika mais ko pesa privilège mingi te na musala babilo mususu ezio mona ngo physiquement boy mais eza spiritualité. Et comme on a dit, eza kibondoki, comme on a papa, mobile na yo, ako mobimana, fillette na yo na âge 50 na ba âge ya komi na wana. Qui vont sorcellerie on est et koti peut-être pour yo maman au petit privilège na loko moko bozui ndaku na o isolé yango. Tant yo isolé ndaku na yo, pour nani a jouer rôle na yo avec bo maman na ndaku. Yo pona yo maman alimbisa papa. Bon pour ngai bon alimbisa papa peut en plus à consulter na nzamba tout na nzamba pourquoi ka yi. Pourquoi quand on a banana yé et l'autre y a bongo et salima. Bah papa il faut pas y pendengue ni ya kosi comme c'est maîtrisé, hein? So moni pas maman et simbate, bah ça ndumba bazana ba on la place au sali sum o yo sali wana. Donc et bongi si te penzi sali pena bien te. Mais maman lukanzambe. Lukanzambe oye balé pourquoi Nzambe a inspiré yo. Zonga femme ça pour pas bi femme sage bâtir sa maison. Yo ozo baptisé ndaku na nini na musala ko matin ozo à 22h 23h azape mon petit papa wana za mutu maman yebana ko kanzambe pardon vraiment donc ils na yebezo ça passe place ozo ka passe douleur wana ozo yo kango zoka nzambe côté na mamna yo yinda za mettre ya temps et ya circonstance à ko porter yo solution oyo on s'attendait même pas nango parce que okoya betela nga mutamoki na ko consona ba ne moi mabe boma libala sala boy nzambe mutapesa o libala wana nzambe mutapesa ki yo mobali wana oyo zana wasali yo ba aventure wana zwa makambu na yo wana zonki songo pa nzambe yende a opesa solution ya ba mamna ona ko bakaya wana ba atanya. Merci beaucoup. Non kende na loboko ya awa na tuna papa na biso. J'espère que yo ki marambo yo muti koleka awa na histoire on est habité pona yo liloba nyoko ko. Ngapo nanga ya liboso na benga na mobali ndoki. Na bengi mwasi ndoki. Adi bangoni baba ndoki. Moni nake no pona biso mibali. Tofana na kina kemba ka osaba aventure te. Tongo opportunité moko ezui le yo ba pesi yango. Tamsu famille na yo, boli msapo na afinga te na loba. Tamsu famille na yo atambonga otina na braza ezate. Mais moninga azumbo mone ya pasi. Nabo makamu na ye. Abita na bengi za mobali na ngana sina reconnaissance wana mobali oyo bozala kini na kini. Ba bengi yo oye. Oye ko sala buzoba okutu famille na yo bakopoke poto bateka lopangu bakati ndambu oke poto mais na mbongo na yo te. Oke poto na simoki ndoko bebisa mobali bana ya batu. Papa, est-ce que mutu na yo esalaki ou bien na yebite sentiment ya yo maman alimbisa papa to alimbisa te azela nanu maman na konani pe nanu yo ozalaki na kini na yebi famille na yo te na fingi yo te mais naza ko loba tam suto banda ko kabula lipa baza ko somelo lipa tam susu bolamba fufu bolambi pondu likaya bulikolo ezate to mzone ezate okoti WhatsApp mobala lingio na bolingo na ye mama tala mona mobile est na poto basi bazate na quartier ya poleli na commune basi bazate mais nzambe wana obane ko sambela air nyonso kota ki WhatsApp Facebook pona ko loka mibali ya batu ozwi mobali wana nzambe alobite nenga bane ko luka famille moya ya biso ya tengu moya ezana beki na pesa mobali oyo lelo pour famille na ye ebonga na sima wana mobali ba pesi yo mobali babali yo balaki ba pesi honneur wana ba sente yo te OK poto mobali ya bato mbongo ne ya pasi lelo yo oboyi mobali wana oye ko mobali oyo bokemba na ye botambwa ne ba martiri makolo bokenda bazando makolo koluka ba pantalon koluka ba robe tike koma mabongo e koma mabongo ngako na olinga
kolimisa mobali te boboya na kaka po ndenge boyaki mobali batabimisaki mbongo na ye boboya na kapona nga non po ye nde mutaluki makambo wana soki asalaki yango te tala nzambe asalaka na bafaçon oyo osali mabe yango wana mpe ofuta tasola comprend bien mabe oyo mama wana asalaki mobali abengisi yango mpe futi efuti ye po mobali oyo abalaki ye mobali abalaki abimisaki mbongo abengisi famille na ye te ebosoki mobali nakendaki kokuta nde babengisaka biso basi boye toyebaka bacaratere tabengisi yamoni mobali yana aza mabe yango ntango akanisi mobali nanga akutaki nazalaki bien na divorce nabengisa ye azonga kini poni azonga ikini mpe to mobali anaza mabe batikaki mpona pompo te mama kolobela oloba wana te yo okotela moninga na yo mwasi nazokotelaoloba les choses oyo esalemaka papa yo mona okaboye peut-être nga moni ozongoka physiquement boye mpona nga namoni okoma mama molimo mama molimo eza makambo molimo kasi ntango eza mama molimo koma yo okobanda okondane kaka mwasi parce que nzambe nde atrasaka chemin mutu nakondane mobali nalobi na mobali aza mabe na bibe mwasi aza mabe po ntango moni ilo motu toyebaka te lelo oyo maatanya kozwa abizamba zwa telefone oyo akabelinga telefone mais lelo bakomoba maatanya batiele poison ngai zamba bapesinga so poison naketiela maatanya il faut nazala mutu il faut mutu oyo bongo eza te etambola chapeau ya pamba mobali apesi yo honneur na famille mbongo ni place azwa koyebi te tamsu famille na non tamsu famille na bango mpe bakembaka mais to munyala kiso bolingo wana mais caractère ope okay boye na kisasa kasi zonga kisasa boyo kozwa pona nzuka mbali kuna te pona nzuka mbali kuna te yo ninga mbali bokembani amonda muso mibala poto ba maka mabe yanga préféré na te ayebi seke ba yebani ba makabina mobali na yepa yo mobali na ye aza violet da bana na kisasa awa ya mona memye mobali aza violet bana na kisasa ba yebi ye ayebi mobali wana aza makasi ya ko violet bana bato mikie to ko basusu la kata de bala biso papa biso chiko landi débat na éviter liloba dio ko ouais merci en fait nga benda kolobeza dona nga po micro na caméra et commandé ba master na ngai et na répondre papa na nga lobi ki te maman mutaloba ki za ya église eza makambo ya nzambe tout ka opesa ba charge nzambe ba charge moko oza mutuna makolo nzambe ayebi yango te mais moi je n'arrive pas à comprendre attends zela maman zela oyoka idée na ngai oloba non idée na obanda déjà mabe matanya omoni na lobaka na vie ya mutu avant na nyonso faut konduka kotia nzambe na première part mutu soza naloba teke bon maman moi limbisanga non mutu soko oza na problème ya mutu banda na Kinshasa ebaki partout ozalaka na problème mutu par rapport ya normalement mutu azwa bengiso na Kinshasa moi je sais nayebi ke yana noko moko aza na baba ndenge moko ya États-Unis kuna famille basalaka boye mais abenga mwasi ne oyo moko soki pe akaba jaka ba ndenge moko mais ndeko na ya vandi to vandi na azolelela nga binga musalo na yebi no bengi sino boli kama monte so bengi ngai je funga makasi pe na komo aider famille na ngai na ndenge na ngai saki yaki pe mais yaya leki ya mama na ye propre abenga mwasi msusu le mwana ya na ina Kinshasa zo souffrir. Est-ce que nous avons pas les bonnes familles dans satisfaire ma besoin dans Atika non boloba maman boloba te totuni nous avons pas est-ce que ndeko na yo a satisfaire ma besoin bino otaka maman kwa liboso kwani kolonga no sala buzoba non ezala raté ezala raison c'est là olobaki balobaki te papa lobaki te ezala raté parlant na ngina lobani Italia na ngina lobaki faute eza ya mama mutu babengaki site ya masango eutaki kinekendaki poto na mwana wana ya mwasi mais on les autres finga directement pour hasard mon ça ça quelle qualité ya so qui pesa la qui on ngeka peut-être on peut ça ka ozana raison so ezala ki ye mais ça yete oh ya ça masango mangobo soki nani kuna mangobo kudu te violet comprendre ngasko souci na ngeza nini ebi piso mibali moko tozalaka soki ba vitesse makamango ye au contrôler souté faut pena ya makasi c'est pas moi c'est par rapport à quoi c'est que yo la décision normalité moi si abimaka nezaki moi ça abimaka kenda ko luka po eloko mobali wana bengisaki yali a faute za te tanya monike yo za moi si
osenga na ndako ya libala to balobi ke mobali abali yo oza na kati ya ndako oza obligé ya kotia baposa mobali nyonso te oyebi bapapa biso mais na bapoto bazala na bandenge na bango bavivaka bamama poto ya belgique baolandanga bayebi bango bazala na bafrançais na bango ni bavivra tam si oloba par rapport ya africain tanya oyebi le pourquoi bapapa na biso akala bazala na basi ebele na papa na biso personnellement parce que je suis orphelin papa na biso akufa yebisa ngai biso papa biso baza na 4 basi abi biso to bandaka kozwa basi ya libanda parce que moi si langage comportement et physiquement o atie na kati ndako abali une fois que ateng tanya une fois que atengami na besoin mo voter comme papa za na yango ndesina ki papa na violer mwana pas yo kana yebisa nga bi baza ba fautif baza 3 personnes na ina si sa côté ya maman pour na kota papa na wana eza côté ya te wana ozo condamner directement la femme mais toza pona ko condamner asali mabe non mais la femme daza victime oui bosonga na bandi non eza en sens cité mutali bosonga na bandi na moi si maman na biso ta musu bango bazolo baba bandi na moi si po moi si abandaki déjà ko boma libala avant bali o atabenya yango na lobi omoni destin ya mutu mutayebaka ngo eza nzambe soki nzambe nde soka lobi ato ki osali na bandenge no nzambe abi okotombe place bokotombe ka place wana mutako chanza nzambe na buzobo te mama oviole bota nzambe na buzobo te yango na lobani ne ezaki mama nde azali mutali boso za mama parce que akokisaki posa mobali te soka akokisa ngo yo yeba baobenga te yaka yo kovanda na ndako no na mobali un moment bosala elo te obima okende lokwa soda non eza kokende kwa boso mobali na eboka lingi bozo ba principe bolingo na biso ne mobali na linga kinene ngonto alors que tu même pas moi ça na ronda lobi babilo msusu ezaka kibondo kina so ça nzambe charge au te parce que ça tout ya mwana mobali na ndemte sali makambo merci beaucoup ndo la biso mobali ya lobite na monika papa akoseka na ebite likama mwe koseki soto epesi yo kanda na motema lilobani yango ko koloba pona balandi bakonga merci mama nga soro moni no sekame iza kuseka tezande kanda nde zande na kata motema pone bakata na likambo oyo salami oyo bino peut-être msusu bomona ngo izaka visite makaboy yopokoti ozala elna ezala kindo soyebe mofani ngambo wana ti soyebe mofani ngambo wana non soyebe mofani ngambo wana te so baoba makambo oyo ngana okanisi kokanda mwana na 22 ans wana wa mokie wana lelo akate mobali aboyi ye lelo oyo yebisanga akobala nani boso ezalaki nzela na ye te nzela na ye te wapi nzela na ye wote wapi papa nga na comprendre est-ce que mambolo va peine zo réaliser ngo vraiment on va lui tirer les los à la oyo zali parce que nzambe ndalo bi na oyo kaote na oyo kaote toi na plateau na ko tombuka comme non mutazali ba bible boko tango matana non na moi ça ça na mutema ya bo mama OK papa c'est ça idée non bon idée na ngai ezalaki mama ayebaki te makambo wana ekusala mandenge wana ayebaki te tango yeko tombe ndengo ya makambo wana yeko tombe ndenge ndeko na nga mwasi ndenge alobi il faut asenga na nzambe apesa ye makasi pona problème ye pona yo alimbisa papa wana oui ça chemin vie na ye muto changa ko limbisa ye ya olimbisa wana ya mbalo bima na ba voisin akende pena bekoto nyonso salaka qui peut déjà bima to yeba te kasi mwana ngai no kabola libala ya mutu te okaboli déjà na kabola libala ya mutu te mais mabe ya mutu nde ejige ye nde tolobaka soda ko kanga na mnyecho ba bani te ngana leta te leta ndi asala musala na ye ça dit to bolo banzambe nzambe asala musala bota mamsu botu to tsaka nzambe liboso te nzambe normalement aza supérieur na tout mais o eza wana eza bondoki est-ce que vous avez déjà nzambe na bien nzambe to tsaka na bakambo to bito longola nzambe ça veut dire eza makamna biso bata mokili eza makamna biso mutu asali yango a divorcer ki na liboso ndatinda ki yete to lobate oh mobali wa divorcer ki tamsuma kakata ezaki mabe non moi c'est tout le monde lo ba maman na biso na papa na biso ba komi mikolo na bandaka mabala et c'est mabeza la kité mabeza la ki mais eza mutu ntasa motema na ye mutu mususu ana motema ako maîtriser na ye mabe quelque soit grandeur à mabango azo supporter yango même mususu a opérer la moi le lo ba calme na éviter vraiment
naolinga nayoka bango parce que nazwa réponse ya bazongisela bato baolanda biso omoni place wana ndeti naolinga nayebisa tolongolaka volonté ya nzambe mpo nzambe na bible alobi ke nayebosani version soki yo moko omibateli te batelo aza te soki yo moko se respecte te moto arespecte yo mpe aozala te en bref eza nini ke papa na mama wana baza na tort bango nyonso tout mais balobaka na français oh bamindele babimisela biso le linge sale on se lave à famille comme si baza bango nyonso tout baza en famille babengana oh papa alobi ki soki peut déjà bimaka na ba voisin non kobima na voisin ça un problème parce que mibali batona raté est-ce que yenda ba ba yenda ça ça yo kama na mwasi yo mona mo tia ko mabe c'était yo mabe yo mona na mwasi yo mona na mwasi mobali molo mabe mobali moko tatikala za na mwasi moko même ana nona liboko oui mais yo boy mais moi na été mais moi na été mais on a lobby eza qui peut sorcellerie amiyebi te na makambo ya koloba te na mwasi na yo na mwasi te o na base bena mwasi belete toza na besoin ya koloba kaka oyo mabe papa wana sali soki azaka mi base belé mais ya ko so mwana oya ye atoboti mais c'est simple comme bonjour on eza qui pour la ngai zani te maman wana maman na ngai soko zotala ngai comme si papa wana bimide ana ye apesi zemi zwa mwana na yo c'est parce que papa n'a mon qui chemin en ça là ils ont moi na yo pesa ye yo luka chemin t'as la conseil ngo pesa ye t'as la conseil zemi ana c'est pas la zemi c'est pas pour moi ah non la zemi ah bon moi la zemi pardon yo bobomba makamna bino o wala bolo bango na nini ya suka la conseil suka vraiment to comme que déjà na suka ya émission na biso déjà merci balandi na biso ya Congo chok chok o wozali kolanda émission na biso avec journaliste na bino Tania Weloli kaka ndenge na lobara toujours sobeti kaka Tania Weloli na Facebook okomona déjà ngamoko na robima wana tokele pona lobasuka conseil ndenge toujours ezalaka pona bayeba kolanda yo mama wana mifa vandi na ndako akolanda sikoyo na papa wana mobali wana pesa e conseil na Londres. Merci penza na bandi kunyonso so moni lemsu na likolo na kusenga na bolimisa na liboso mona pour mona na siliki artiste zamba siliki non on a ma théâtre te zamba ma vie mais conseil on peut sa maman mi fille ya liboso zaka mte amneni liboso no zana mte amneni pour moi likambo ekomeli ekomela mutu nyonso mais ngama préféré que ça soit mon bali wana ti te conseil pardon ngai no ba ko ça soit mon bali wana te pour moni déjà oyo papa sali bon po aboti mwana wana te yo zoki na mutema po mtu boti mwana wana utali mwana oyo bimisi o memi 9 mois libomu lelo akomi mbana na yo sans le savoir conseil ngama pesa yo bendane mwana na yo po kuboma pe mutu eza mabe soki akobota abota soko mwana wana robota abota mais conseil na pesa yo zaka mutuma munene mais ngai loko na koloba papa oyo bebisi mwana nzambe penza akipe vina yo na bandeko na yo po oyo sali na libota ya mutu ya batu mama na mutema bolamu atali na ndenge pasu oyo bozalaki nini na kisasa asalakita bolingo wana abengi yo na poto mais oyo futi na bana ye nzambe wana tala na ebite abo mote me atika obongo albaba bo ko ndamu makolo ko lisu no okufa ndamu c'est vérité papa biso conseil papa eba kolana nga naza maluba mingi te opesa pona conseil na kosenga kana mama na biso alimbisa papa na ki soit mabe mais kolimbisa robota kolimbisa ya bazonga na obe kolimbisa ndenge bolo ba bien alimbisa na mabe oyo asali pasi na motema mais bakabwana te bakokabwana ndenge wana mwana na obengi nani mwana na obenga papa na nani koko papa bolo mbokuto na ba famille msito mona ba kintudi ya ba ko kintu ndeka molo ba yuso ko yosala kamo yo sala mama conseil suka bombarder bango pour les bios ali mosali kati na kolo
pesa conseil na yo. Ok, merci. Et donc on a encore le balisoueza maman. Omoni mutu te akosa yo. Omoni mobali ozana wana. So yeza chemin Nzambe ya pesa ka yoke o vivre na mobali wana. Olanda na ba conseil yo ba balo mano ya buzoba. Te quand moi on trouve ngo eza buzoba parce que Nzambe nde aza juge ya solo. So oyeka na mamne pa na ya ozwa solution na mamno nyos tout on dit même pas que non okomi pe na kimia na motema. Ce qui papa wana aza conscient na makambo oye asali. Et tant qu'une famille limbisa ye. Soko olinga bo continuer na liba na bino eza décision na yo. Soko olinga bo continuer te mais soko limbisa babi de pardon c'est une puissance qui libère. Donc nena sans kata cage juste ka pardon na yo école de libérer place ya zali. Donc soko on continue na ye yo. Soko mono continuer na ye te mais yo juste ka pardonner ye zo mwana na yo encadrer mwana na yo on te jamais vu ya mutu mtaye biango eza Nzambe. Ce qui me donne son conseil, kabona na ye boya non pas ta boka bo son baba ki bozaka bino mibale ato ki osali combien d'années ozo ka na makole pour ça destin Nzambe on ga kolo banoka yangwana. Amen papa. Ouais, merci Tania. En fait, nga conseil nanga ezali et pas ya maman zana mutema nini ya tibo mama. Soki Nzambe ya batu musu ba vivre na sima ya batu. Ozalaki ka pont ya mutu moko boye ndeti nga na moni ke ozalaki pont ya ndeko na mobali po komisari na place wana destin na pona nga ezalaki bongo mais ezalaki te ke bovanda na libala pona nga na oyebi Yo komi Nzambe yo lobi alobi te comme mweba Pardon, continue. Vous êtes mission. Vous pouvez ça nous ba charge moko ya destin na yesu comme si on komi Nzambe ba ki da destin na on est la maison kende na bongo na kosi. Ça sensité la comparaison n'est pas raison. Te fais ça minute, so moi boy, so to continue boy. Na aussi pour la. Pardon s'il vous plaît, si côté. Bon c'est la va bon bunda pardon kata plateau te, so que monsieur Sili. Parce que yo munokano il sait que yo peut ba ko sala loka boy. C'est yo sala ngo. Yo sala. Na sala mona muto azala kana. On va continuer un conseil, pardon. Moi, on a tellement comme au bois qui est azaka mwana na yo. Zwa mwana na yo, pesa ye mobali wana oyo ye parce qu'il y a comme dans zemi so bolongo mwana na abota ma bengi na pa koko. Point d'interrogation. C'est que zwa mwana pesa tellement comme il est adulte. 27 ans, 23 ans. Ah, kuna Kinshasa, on a 12 ans déjà kotinda kwa libali. Bongo yemta komi dana 27 ans. A ozala bien nanda kwa libala parce que aluka ki yango il faut assisa ngo pesa e mobali wana yo vana yo libre. Et ça sensité matanya. Le mot la paye tout parce que ozala ki ka pona yo. Et ça sensité azopona na nalobi débat et na suka émission. Pardon s'il vous plaît, na suka émission matokene tokena moi débat moi ya moi 1 minute wa mana sengi pas métier tikila so moi 1 minute mais non senga ka moi 3 personnes bambo te pardon pour na heure. Merci Kandelikia. Pesi mbote pa ya maître 1-0 na kati Espagne wana ba bioni makambo ba médaille belé na pesi mbote pa ya vena ngai Henri Loboya Arijana vena ngai mbele babi bana mbele ne tombera jamais na pesi mbote pa ya Anita Ngalou Isa na kati Canada na pesi mbote pa ya Rose Safi Mana Bio limisanga bolimisa na bossa na kipena ka jour samba mbote belé papa mbote pas 3 personnes pardon vraiment pour l'angonga bon la pesi mbote na nga mingi epa ya mama na nga o abotanga tilio na koma boye mama tumbatalaja na pesi mbote na nga na dade illusion et l'inverse. Merci beaucoup, maman. 3 personnes. Moi, je suis chaque idée, on a 3. C'est bon, la pesi mbote na maestro abi boss ya solo akangi François boss mokina lo kwa voisin te. La pesi mbote et pas Christian Business. La pesi mbote na mama Aminata Likio depuis France. Beaucoup, Zata Bolivo, on appelle ça qui 2, on appelle 3. Pardon Chico, une émission na ngate na boy 3 personnes, pardon. Ouais, merci Tania Weloli to komina suka sans oublier Firmin Mobile Ndombe. C'est-à-dire Djogo, Yebindeni to solo la kawana. Donc Piro Djogo lisusu na kati ya Afrique d'ici wana sans oublier Oscar Marito Kalate Biter na kati ya Chine. Oza déjà na écoute ça dans quelques minutes. Pardon, c'est simple, ça nous a saladé, on a fait ça comme référence.
Azana Belgique, allez sur Facebook, écrivez seulement Chico Salade. Merci, Batubayoki, pardon. Merci beaucoup, Bandeko. On s'est fait la paix commentaire na bino na émission parce qu'on a commis commentaire, nous pouvons commenter. Donc, et comme ça, la biso bien vraiment, là bas commentaire na bino, na bas j'aime na bino, na bas numéro de téléphone, na bas Facebook. Dans ce bon looking, on a quand le baki Tania Weloli. Bon, on a sur Facebook, nous aura toujours conseil na bino quoi et ça là vraiment bien sans plus tarder vraiment pour nous vraiment na sous émission bien na robot na mon boss mutomboté donc mon père na pesi vraiment ba gros bisous mais titi malabo santé Tony Maemba na yebi ki oza déjà na kata mabele na kata kini ba bi notre père ya Santo Maria ba maman la nga ya Belgique naza ba maman belé ba linganga ya émission na sala na pour nga la sala ya émission buzo baté donc naza ba maman Belgique ya ngai ba maman français ba maman Londres ya Canada et dans la lingi bino mingi ba gros bisous mais pardon vous m'mettez vraiment dans le 5 qui mois débat na éviter ce moi liloba suka et ko ça dans le cambo au moins parce que ça dit vraiment trop vraiment choquant ngali ngaloba mingi loba suka na loba pesa ya suka te pour so continent ya les sous ya suka ezali ya loba bandeko obobengisaka biso bolemba tena kobengisaka biso eza makambo nzambe moto nyonso aza na makambo na ye oyo asalaka moto aza na ide na ye ndeti ngai ewingi zamba artiste na bino soki ya kobengisa ezali bengisa yobikani tobetaka makambo wana ezala bien mais baconseil kaka mama kimia mami fille kimia ezakati na yo ngai wingi zamba couple défendeur. Merci beaucoup vraiment merci beaucoup nalingi bino mibo s'abonner massivement olinga koloba déjà papa sisi derrière donc il devait essayer dans 5 ans kolobate biso de sili kolobate na biso yo kolobate na biso kolobate na otepte ko sa fantire te non buso ba no beto mbata na buso boti mabuso boti donc émission la chose à la toujours bongo bon s'abonner belé ba gros bisous ba fan na la ligne je vous aime Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo